les photos jamais mutalega musala de ma cité azati ezala mbongo mutalega sa mbongo azati donc na kongo ko manzambe yonzembo yo na mo eza yo ti dans nzambe oti nzambe azolo bana sere niche nazuka partir asuka parce que ezana musique aobi na nzembo ya ngolu o sere niche nazo tshela bino me na ko kitsa volume parce que banzembo ezala déclarer so so en ekoti vidéo risque ezali ezo ba restriction donc o eza na juste na basuka o bomo neza papa na biso defenda kumuda année passée asalaka crise moko et attention et kitara na 0 ba déclarer qu'il est mort mais miraculeusement après eko susumuka azongi nde na kobima na na hôpital a nzembo oyo abandi kobina na otshela bino image wana et message na suka pesi Enis alobi na e ser Enis kopengwa te na minute oyo moto akangi na musique na Congo ezali yo na ngolu nzamba sali yo de yango bomoni na zoli bino juste morceau asuka peut-être bo comprendre nango bien te eza parce que eza na musique moyena cha partout eza na musique ezate na otshela bino bomona ndenga bande ko bina nzembo ngo et puis boya na analyse. Merci et à plus. Awa azobina ngolu ndenge nzambe akangolaki ye bomoni na nzoto na santé autayi vraiment na maladie autaki comment si je peux dire et il était convalescent, vous pouvez constater, et paix à son âme, homme de Dieu Christian Kimbukusu, autrement dit ou encore appelé Dakumudala, qui veut dire homme fort. Et voilà. Alors, boyoki, Serenis. Kopengwate. Donc, on a outé rotier la bino morceau, on a boyoka yendenga zoloba. Et bolandanga na analyse bandeko, et pesi passe et pesi mawa. Merci. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mbote bandem DG TV Mafuta Yasika zenga mino grandement avec un grand G kana actualité bandeko babolingo. Je crois na introduction à vidéo oyo bouti ko mona. Morceau ya image auto tsheli na papa na biso de fin Christian Kimbukusu, pasteur Christian Kimbukusu auto ibana na kombo ya Dakumuda wazalaka musicien mondain comme de balobara dit mondain à l'époque de Anobinge Dakumuda la bakata Dakumuda qui veut dire l'homme fort, qui plus tard s'est converti, qui a donné sa vie à Jésus et puis voilà un parcours à Tambolina Yesu et Toebi. Et suite à malade, à outé kotika biso. Et vidéo au monde bandeli, année passée à Salaki crise. Quand de boyki na lobby n'expliquait l'introduction, année passée à Salaki crise. Et attention qui tati à 0. Ba minga nga bayebi so attention qui tati à 0. Mutu ba cellule nyon sonzoto ekufi. Donc il était déclaré mort. Mais miraculeusement, aïe kozong en vie. Et tant à la mouki, il ne pouvait que glorifier Dieu. Nzembo wana, ezanzembo oyo, yangolu, ezanzembo o abanako linga tellement, et atchaka abanako tiango robetango minginda me filmara une fois, abini yango na suka nango, apesi Enis conseil, a posté yango na réseaux sociaux, lobi ser Enis, kopengwate. Ser Enis, apesi conseil, je crois bolanda ki yango ngana ziyango bakota suka po, abane kolobana musique ezobeta na sima. Donc soto tche musique risque ezali ba bloquer vidéo. Ouais, parce que bande ko na biso ba yembaka surtout ba yebani mingi ba déclarer ba musique na bango
Donc du coup sur une musique naie, tu peux avoir des problèmes. Donc il y a un bomoni na chacun enregistre ndambo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tellement maintenant olinga et sœur Eunice mingi et bandeko nae ba uti ko benga manager ya Eunice parce que Eunice manyanga sur le o benga à part bateau yo baza ba privé baza ya kati et ndako yamba ozoaete et na émission mon a uta otala ya plus ou moins 3 mois passé au aleka qui et pas il y a comment il s'appelle cette dame même et comme on est kimingai na tchape moi morceau na ngomoro awa oyo na tchara partir betande ba empoisonna et tout ça alobaka Ingrid Kabongo voilà aloba que vi ba mamba kutala nango webi li solo mo le cas des ans passés à plus ou moins il y a li solo mo ya yena producteur et salara makelele aloba ki a partir a wana banda wana alinga susute bato ba contacter donc pour na ko benga il faut ko pour na ko zoyer pardon il faut benga manager na azana manager na apparemment azana ndeko na on dirait c'est un azaso prophète boy son frère de choses on a besoin il y a contrat to li solo to li kamuna Eunice faut benga manager na wana alors bandeko ya papa na biso da kumuda ba benga ki manager ya Eunice Manyanga parce que des fins abandaki ko sepela na banze nzembo na mingi surtout oyo wana nde bazali na posa aya ko beta na matanga bino bobika mambo ndenge lekelaka et ba benga ki ndeko José sala ina problème ta zaki d'accord ndeko José Nzita nde ba ko benga pe manager ya Eunice ba ebisiye que non tozali na besoin to pe na posa sœur Eunice a ko yemba na matanga parce que pasteur de son vivant abane ko apprécier mingi pe banzembo na ye et manager alobi non il y a pas de souci na ko solo la na ye et na bi ke akoboya te OK d'accord 2 jours après ba e ko rappeler et sachant qu'il a solo lina Eunice tant ba rappeler manager a bisi bango oui na solo lina ye mais bino boyebi ke déplacement à Eunice ils aura $1000 à poser bango question bino bolobi nini bavandika nien bandeko babandi déjà kotumba bino $1000 eza maamba matanga en plus ya mosale ya nzambe yo po yembela nzambe bamonika c'est pas la peine bakati na bango pe téléphone bakoloba nini bakonégocier nini bandeko voilà les bas blesse tant tozwa koloba maambo oyo eza te parce que toza so pe na haine to na jalousie moko contre bandeko non. Apôtre Paul, na Galate, je crois, son abosanité 2, verset 15, et téléphone na ozana. Bandeona banolo ba téléphone ya ona zo salela. Ozana Bible nanga. Bano ba kiko sama kele lawa. Je crois bogi makele koti na nini na vidéo. Et j'avais du coup posé. Paul na Galate 2:15, je crois, azoko reprocher Pierre a comment ko liena ba païen. Pierre a comment ko fréquenter ba païen. Pierre a comment ko côtoyer ba païen. Alobi boye. J'ai regardé ses faces en face parce qu'il était répréhensible. Répréhensible qui veut dire reprochable, la famille. Paul alobi n'a reproché ses faces. Iye oyo aza juif tanga omi kosala makambo oyo eza à l'encontre ya loi ya bayuda to ya bana na nzambe aute ya bato mosusu nini etamba na nzambe bandeko tozalaka na devoir ya kokengela na lisu ntango omoni moninga na mbeba il faut yebisa ndeko oyo mabe elelo bandeko na biso oyo babengi bachantre gospel soki nini soki chrétien so eloko nini bakofingisa bato bakofingisa kombo yesu bakofingisa église bakokisa bato soni e babiloko na bango bakosala yango en public yango tokoya mpe kaka koreproche bango na public. Paul a dit Timothée, ceux qui pêchent reprend-les en public afin que les autres approuvent aussi de la crainte. Yes. Comme ça bato bazoya pe sika bazwandakisa bayeba ke nzambe basalela ke modèle oyo te. Bandeko enisa ngeno kosenga $1000 pour na déplacement ya makambo nini to pe ya nini lelo oyo bandeko kosala nzambe ekoma
Yambongo. Or, Bible Lobby, vous avez récit gratuit, donné aussi gratuitement. Au déplacé, oui, au tcha carburant et tout ça, la moutouka. Le bala batuke, non? Na ko déplacé et au senga carburant. Baza même quand même, batu baza na conscience. Baebi ke moutoroya na carburant, ba relukelo quelque chose. Nandi mpete ba bata maboma to ba insensé pour ba pesa au $5, to $10. Koyemba, oui, eza musala. Bako kanisa ba repeso ata jia komela. Mais ya nini yango ba monte exorbitant ya nini? Ka kolongwa na ndaku na yo koti na mutuka. Oke na matango yembi. Nde il faut $1000. Wa il faut ya makambo nini? Ya nini? C'est ça. Kosela nzambe sans connaissance ya nzambe. Et ça très dangereux. Bande on a lakaki bino émission moko na lobaki na ya opia conseil na ba mama to pe na baboti ezala mama ezala tata tio son de ma voix ozo constater ba signe mwana na yo ya mokie ya mwasi to ya mobali ayembaka ya zala akozwa nzeta fufa komisa ngo micro akozwa lipapa komisa ngo micro agangaka oka ya mwa bandi ba danse ati soki alinko yoka musique ebeta te mama papa tango constater loko banda ko encadrer mwana wana avant lobby au perdre ye encadrer ye so komi na ba âge moko boye so wana connaissance ya liloba nzambe tangi sara maloba nzambe so mon peut-être que tu es limité ou encore ko sala yango te lukela molakisi un encadreur ou à encadrer spirituellement et puis à canaliser talent au mwana zanango avant lobby au perdre mwana kosala la nzambe sans connaissance ya nzambe ezali dangereux okozinda na libulu et particulièrement dans le domaine où babengi ya musique. Pourquoi? Simplement parce que le diable est au ciel. Musala banda kosala yango wana. Bible lobi il mettait les sceaux dans la perfection. Tant ozu ya simbi nzenze na ba instrument na ba angelou ye lead. Nzamba banda penda ko se retrouver, il se sentait nzambe. Et du coup tant à perdre position wana. Nzamba eko kela mutu na image na ye. Déjà nanu pour na mutu a remplacer ça Lucifer na adoration. Ah oui. Ah oui. Déjà ekotisaki babenga ngonini jalousie et pas naïe. Nzambe déjà keli mutu au-dessus des anges parce que bakela angelou na image nzambe te. Nzamba keli mutu na image na ye. Donc mutu azana valeur sur le plan spirituel na selon nzambe. Mutu azana supériorité likolo ya ange parce que ba ange bazana service ya batu selon nzambe plan ya nzambe. Et déjà ça, eze loko ematisa satana mafuta. Et lorsque une personne a s'identifié ou encore a commis adorateur moyembi nankolo, a commis kosela nzambe na adoration bandeko, o commis ennemi na ye. A poussa na ka pembeni a tambolaka zinga ya batu wana rodaka tout autour ya batu wana pona koluka ko récupérer bango bandeko na ngai. Ndeko mwasi ndeko mobali wana mwana yembaka encadrer canaliser talent wana aye banzambe pour servir rien à connaissance. So sali nzambe sans connaissance okobunga surtout na domaine la musique olingo lingate okotengama. La place au sali nzambe yo banda ko mi servir ou encore tu vas utiliser ces talents là lokola gagne peine yo et puis okomi comme sa star ole que star ezala Yesu yo zala neti mutu ozo ke ne ko présenter Yesu yo suko okoma yonde star yondo zo ke no komi présenter c'est comme ça. Nde omoni lelo bandeko na biso ebele basila likolo ba caché. Bon moi ba mama na ba tato ba yembela nzambe basala ba succès avant ba enis obaya. So basila botuna na kisasa ba oyebisa bino likolo ba caché. Bazalaka obengisi boye o $1000 obengisi ba jeune bango. Yango tango ba passer ba yeko se ressaisir tiens to koma obimisa ba bana biso moko ya ba église. Yo ba koyema na ba chorale na ba adoration na ba nini. Nde bomona place bandeko na ba sila bango bat bazaki po zwa il faut les kaso na nzela songolo ba numéro na bango ekoma nango
et comment nango exposé na ba Facebook roluka romona ye na ba TikTok na roluka frère nanyo sœur nanyo bazara ba lolendo wana ezalaka sute biloko wana likola ba mambo ba caché oyo. C'est ça. Et ba oba bimi siko mikolo lokola bana succès ba kolata na ba lolendo wana. Samuel maman na yake na otike na temple parce qu'elle est futur serviteur. Ba l'accès ma ambo nzambe. Tellement na ibandela na connaissance nzambe te. Ayoka mungongo ebenga ye Samuel alamuki akepa Eli alobi na bengiota ye ayoki sumba la mibala akepa Eli na bengiota alobi na so yoki susu loba Seigneur me voici tellement Eli azaki na connaissance ya nzambe a comprendre que a mwana zoka nzambe mais tellement ya yebaki nzambe te etanga bengi lisusu alobi Seigneur me voici. Il faut balakisa ba A plus B ya bonzambe. Il faut balakisa ba base, ba fondement ya bonzambe. Sinon te, sur le bébé kotsaka na musala ou surtout musala ko yemba o bande konanga. Et ça la compliqué, yango bomoni généralement ba chantre, ba yembi, ba bongwana raté. Généralement et belé ba yebi nzambe te. Et belé ba na problème ya conversion. Pourquoi? Bango tang ba oyembela nzambe bazoye bateke eza service lokola pasteur pastoral asa koteya et autres bango ba mikomisaka ba star na place à présenter so komi komi présenter moko yambo moni lelo oyo ba dérapage eza trop kati na koyemba mambo ba koyembo bato ba scandale ni nango toyoka te ni nango tomona te na ba chantre. Que Dieu nous aide. C'est triste et regrettable. Koyoka ba biloko ya lolenge ya boye et puis mutango azama mosala na nzamba banda pe kolinga yo. Comment on peut être si méchant? Et puis na matanga s'il vous plaît. Ce que ezalaki ata fête. Ce que ezalaki ata soki eloko nini yango na sape se comprendre na matanga. Osenga caché na matanga. Na matanga osenga caché. Et ama mingi ya pasi. Batie nzambe mbongo liboso na place batia nzambe. Eloko azobosa na ke ndinga zana za gagnère ya ba âme. En plus na matanga, eza circonstance o mutu tout. Il faut luka a soi conscience. A se ressaisir, à comprendre. Aeba nzambe. Pour la nini, pour lobi okufa pe. Pour la visite, Timothée prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, en fait que l'homme de Dieu soit accompli. Malheureusement, Ndeko a préféré Mbongo. A obosana ki, muto komisie ni ses nzambe. A obosana. Tangu, apesa ba témoignage a passé na ye. Aza oyemba mkomsu na kata église kaleso ekwe après zaki mudinda. A lokoti yango komisi yango pochette akoti nango kana na akena yango kana loyenge ya loyembo. Azo pangsela yango elongi. Aza na âge à 13 ans. Lelo nzamba sali grâce. Akomi na mbongo, akomi kosomba ba caleçon. Akomi na bilamba, akomi kende ba poto. Akanisa bisika nzambo a lokoti. Akene ko salela nzambe, akene ko évangéliser pour nzambe. Non non, ya zimbongo atie liboso. Que Dieu nous aide. Et ama mingi ya pasi. Mama papa ozana mwana yembaka. La kisa nzela ya nzambe. Canaliser talana avant lobi perdre mwana. Parce que aozala na sima ya koluka gloire na succès. Et le fait qu'aozala connaissance ya nzambe te, aozwa comprendre ba voix oyo nzamba na katite et tu vas perdre cet enfant. Na musique dit tout monde kuna kutu pire. Ndeko nzela ya malamu ya na ngoka nzela Yesu. Peut-être okuta le bako ko la émission mama nzambe lobela ko penzo elokote ou encore yo pona yo musique il faut moi nande peut-être ayemba ndenge bafalia koma lokola faire kuna nde kutuko bakolia yo. Ah oui, bakosenga ye yo akopesa yo. Akopesa yo. Akopia yo. Moi quand mana fali poupa. Comment il s'appelle comment ce petit? Ape musicien. Ayemba rapé. Musique ya mokilio. Et comme on est goya na web sabino kombo na. Et auto perdre maman na. Je crois l'année passée.
et garçon wana pendant batie cercueil na kata ya libulu ava basopa mabele aya incliné mutu a remue ba lèvre a sa ba gesticule na maboko na ye na misapi na ye. Un homme spirituel juge de tout. Mutu azana éveillé un esprit, il va tout comprendre. C'est ça. C'est ça. Ah oui. La réalité à monde et à musique. Très dangereux. Monde très glissant. Donc tout à côté à ma solo, Satan a toujours qu'à pember na zinga zinga. Pourquoi? Parce que c'est un domaine naïe. Et un domaine naïe. Généralement, les musiciens au moment où dit du gospel, généralement, bah bon on a été. Bazala ba convertité, si je peux dire. Mingi ba osela nzambe na connaissance nzambe te. Voilà, il y a un trop de dérapage. Na place à sela nzambe, akoyande koluka lipa, akoyande osela libumu na ye. Akoyande koluka succès, akoyande koluka gloire, akoyande koluka mbongo. Et comme peu connaissance nzambe ezate, suka nango akota banzela ya bikota kota. Pour lobby akoma se positionner. Malheureusement, Zobo-Sanake, élévation ou en occidental, orienté, mais où tu pas dans Zambie. La famille, excusez-moi, la notification, on a évité comment je peux arrêter ça. Non, méga long. C'est ça. Et puis si passe, et puis si mawa. Les conseils, nous avons repris ça bandeko. On a moi na yembaka, canaliser talent. Koyembaka raté, mais domaine où ils sont tellement dangereux, peu glissant. Hein? Ceux qui orienté moi na té. Moi, na vandi na makolo ya basali ya nzambe te ba la kisa ba A plus B pour perdre moi na. Parce que lobby na place à celle nzambe. Yé moko ne muto komiko misa star. Ole yeso za star yé ne muto koma star. Et ako emprunter ba voix ou eza malamu te. Ako luka mbongo na place nzambe na zo gloire. Et ça compliqué. Et puis si passe et puis si mawa. Abonnez-vous massivement si MDG de TV Mafuta Sika. Moi, c'est la grande dame dans mon numéro Balasima des bonnes choses. Activez la cloche pour ne rien rater. Surtout, partagez nos émissions pour sauver les âmes. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci, au revoir. Bye bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na lukina yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Uzali zambe Onkote ya okani na yo Uzali zambo bongwani te Yesu, Yesu Uzali zambe Mokotea ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikole vandelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo tongo pe pourquoi Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine malongi Zambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo tongo pe pourquoi Zambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo tongo pe pourquoi autrefois ngai nazalaki bizo ndokia kolianga lolingalingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda to ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo jésus de nazareth